Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur Nassor TV dans votre émission Nacho. Je suis Fleur Délice, votre animatrice. Je reçois pour vous aujourd'hui Ndouzi Makambo. Beaucoup les connaissent et beaucoup ne les connaissent pas encore. C'est ce que nous allons savoir maintenant. Sans plus tarder, nous recevons pour vous Ndouzi Makambo. Ndouzi Makambo, bonjour. Bonjour maman. Sango Boni. Sango Kitoko. Tosepeli. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la télévision ya Suisse, Toyoki Sango Ndouzi Makambo. Tolandi eti à Paris. Qui est Ndouzi Makambo? Toyebite. C'est ce que nous allons chercher à savoir. Ndouzi Makambo. Pourquoi d'abord Ndouzi Makambo? Ndouzi Makambo, c'est un nom, c'est mon surnom de scène. Donc, Zamuta Makambo. Non, c'est un surnom de scène. Donc, comment ça en musique, donc les gens ils m'ont surnommé Makambo. Donc, on a problématique. Problématique pour les paroles. Ok. Ouais, pas pour n'importe quoi, pour les paroles. Pour les paroles, vraiment, j'ai un duo pour faire les paroles. Donc, on a l'ipasa ou mapasa. Na lipasa. Timbaza. Timbaza na kasa. Ok. Alors, Ndouzi Makambo, tenu que album na yo d'abord comme on a titre na wezani. Album na comme nango Divorce à l'amiable. Vous avez vraiment Muta Makambo, hein? Non. Ndouzi Makambo, est ancien divorcé ou alinga divorcé ou aboyi na Makambo mabala? Non, pas divorcé mais na du titre parce que na c'est tout revendre, c'est tout à poto, ba divorce les kiminki. Moi ça la rapport na boye, on va na boye donc ça nzi moko et puis ça ba du toli. Siko banani o collaboré na bango na album na yo et ça fait combien de temps au banda album voilà? Bon l'album bientôt il a 2 ans. Donc maintenant a vu Lucien de Mingongo tant que réalisateur et Kaye Madoka directeur artistique. Les restes beka quoi accompagner. Est-ce que vous banga tina ba nouveau talent au babimi et tout pour se faire un nom il faut zamakasi hein? Oui, nebi qui va talent makasi bazali, mais pour devenir un talent, il faut commencer par la mouké. La mouké, koya. Mais on a dit siri na banzembo na rosala, bato bali ko accompagner ngai, bato ba ko aider ngai, ko arranger banzembo, ko bongisa banzembo, na confesse na bango. Oyembi na banane. Na yembi na Lucien de Mingongo azali, Elba Top azali, Endo azali, Elvis Salsero azali, Malange azali. Mais pourquoi pour nika ba grand? Pourquoi pour nika ba grand? Oso banga ba jeune ba wa ko melonge ngetonde. Non, na poni ba grand na ba jeune te mais na poni ba tout moko pongai. Misina ko sala na le kana bima na niveau ya rumba odemba. Na bona beta musique oboy non, na kena rumba odemba oyo papa le tout ma do sala. Ba Joski balandi ba ntesa basala ba madilu basala musique oyo ngena sala ngwana comme ce que kinga ngena bimla na mdjem na rythme wana na bengi bato ba koza la mo notion ya ba nzembo wana ba accompagner ngai omote ke wana eza ba série akala biso siko da moment oyo tozomesa na ba musique ya ndenge mosusu oyo ezosala biso mwa bien. Non na ndimite ke za musique akala parce que tilelo oyo banzembo wana ekozanga na bafeti na ba mariage banzembo wana eza kozanga donc ce qu'on a zongela banzembo wana na biteke ko na ndi rythme rumba odemba na beta musique rythme ya franco non franco sakufa rythme na ye odemba ezali minga beta rythme o alelo donc rythme na ngali différent na ba luambo mizaka rumba odemba donc ango wana maintenant ba ngelo moté. Ok. Mais la moni ozomi benga les cadets de la rumba congolaise. Les cadets parce que on connaît hein. Parce que je suis le cadet parce que ba oyo bazali boso na ngai papa Lutumba. Madilu Joski bantesa ba mazaba ya na ngai. Ba botama boso na ngai bazaba ya. Ko na mona suka ya lingai. On a benga les cadets de la rumba odemba. Donc après yo ba msu bazate. Ba koza mais bon. On ne sait jamais, pour le moment, on a limité. Peut-être la génération prochaine. Vous avez créé polémique? Non, on a créé polémique, c'est bon. Il y a une. Ok.
Ntusi makambo risque wana oyo ozozwa wana ya kosala album ya mikolo olingi yebaka kobanda na ndenge ya bamikolo obangi te vraiment nabangi te parce que nasepelaka nde ya musique wana ndenge esala nde musique wana donc ça la musique c'est là donc ezali passion moko oyo ebutana na bomwana ndenge nasikoyo nasala yango sikoyo nasala sikoyo nake mokolo. Et ça fait combien de temps on s'intéresse à la musique? Non, depuis Kala, plus de 10 ans d'années. Ah, c'est bien. Ntusi makambo, je sais pas, mais nakati album na à part bolingo, tu es bolingo, divorce amiable et tout, tu parles de quoi encore? La yembeli société, tout le monde en société, net mandara nzambi. Na yembeli mabata ba chrétien, na yembeli bango. En plus j'ai nasa dire mon papa Lutumba, nasa hommage à Papa Lutumba na commune Nzembo. Avant sa mort? Avant sa mort. Parce que mingi basala ba hommage à tout ça mutakufi. Mingi sali hommage moko nana kufité. Na sali hommage. Nembeli mama na Nzembo. Nembeli sunani Congolais. Nembeli mboka na Congo Nzembo. Donc en Goana. Et Togo et Basuki album no ekobimaka et ça a combien de titres? Bon, album nangai ekobima je crois donc ça date de ma calamité était dans moins de 3-4 mois ekobima. Mais na pesi donc ils ont un chantier. Ils ont un chantier ouais. Donc d'ici été Togo yo Kango ou bien d'ici c'est pas quand? Avant été peut-être ils allaient banda. D'accord. Siko tungi to ka titre moko ya yo ko proposer biso titre ni. Divorce à l'amiable. Oza Makambo, hein? Ben voilà, Ntusi Makambo nous propose d'écouter Divorce à l'amiable et puis on va voir qui ont chanté avec lui et on va développer notre... Ntusi Makambo dans la cour des grands. tolinganaki na bolingo ya ntima na nzuzi tobenganaki bakombo nyonso ya bolingo lelo oyo toboti fotokopi na yo toyokanaki tokoki kokabwana te mpo nini bolingo na biso lelo ekoma bololo tobwaka le pase totala venir ya mwana tobota soki tokabwani tosala divorce à l'amitié vraiment na ndenge ya bana mapasa Yvette Lutumba ntango mosusu divorce ekoki kozala délivrance Yves Kambala sheri tolinganaki na bolingo ya ntima na nzuzi tobenganaki bakombo nyonso ya bolingo lelo oyo toboti fotokopi na yo toyokanaki tokoki kokabwana te mpo nini bolingo na biso lelo ekoma bololo tobwaka le pase totala venir ya mwana tobota soki tokabwani tosala divorce à l'amitié vraiment na ndenge ya bana mapasa
Kombo Gérald Foncha awo momili bala nsima bapenganga bondowe etumba mwasi uta wapinga na komikomi tuna nzambe o nzambe kopesa ngai yano nasaki na nzambe ayokanga na miso aleta na batemoin amour ya solo euti epai ya nzambe mokonzi eske ozali malo to punition ya mokili mondela sala nyonso kasi alebi kosala touriste ya bolingo nandimi bolingo eutaka epai ya nzambe Youssouf Mbala j'ai mis la main d'or lelo pakolingi tokabwana osengi divorce ozwi avoka tosala divorce à l'amiable nalela mpasi nanga mpona mwana tobota mokili elimbisa biso olipasa na yo Voilà, nous venons d'écouter là Divorce à l'amiable. Ouh, quelle belle mélodie. Nduzi Makambo. C'est on a la raison pas bien Nduzi Makambo pour yo qui sont zongi biso vraiment na tango OK jazz. Merci beaucoup. Banani bayembi na nzembo wana Divorce à l'amiable vraiment. Donc, Divorce à l'amiable, elle y a 3 personnes bayembiango, donc un trio. Lucien de Mingongo, El Batop, na Vidjoski, na Papa Joski. Papa Joski muto vandi na yo ke ko bimisa isusu po yembelo kaka. Parce que naïbi que c'est un bon talent, un baga bien, donc c'est un grand monsieur au niveau de la musique dans la rumba congolaise. On a préféré qu'il azala na kati pa ayemba. Siko toyoki isusu égalité totale. On les a continuité à tuba batuba yo kakite tango Papa Lutumba yembaki. Elle continuité était menée bon comme ngai inspirateur na ngai ezali Papa Lutumba inspiré mi bana nzembo na ye inspiré nzembo tuba aba tuba et yemba bo sila boy so quand je fais ça penzi moko ezala tuba mais il anda maloba ya Papa Lutumba te pour nga li parole la qu'est-ce que ngai na créa ki ndem to finga o mutu sida au hôpital et pas docteur secret médical na docteur mais ton bimi na nzela quand on kondi moni anyati on se mbaki nzembo na ke mo to ba malade to no hôpital biso surtout mais tango au hôpital ba bengi na sida surtout tout ça égalité totale quel que soit na mbet hôpital ba mbeto la rango moko ba dresse la rango moko surtout kufi na morgue to na morgue moko ngana to la ngonge beta ba kuna na cimetière pe to ça rappelle égalité totale ba kusere lia yo okufa na sida ba kusere lia yo pe mdo kufa na malaria donc toi égalité totale et nous sommes nzambe jugement ezandangi moko ba bela sida bela statut donc jugement ndangi moko on sala ki nzembo na pona na esprit na nzembo ya tuba Bongo Nduzi Makambo za victime ya ba mokeri to ba vinga yo déjà to hôtel kaka lobi société eza ya kopola tikana na relancer sous ba conseil. Non ba finga te ti ba nzembo Papa Lutumba sala comme suzaka a inspiré pour la société mais ba finga été ezaka makambo na société donc yango wana Nduzi Makambo tozwa ki ba appel ya bato bele neti ya nanga Flori Kobani na mwasi na Emma Fifi na Nukamba la bengi balobi to tu na yo ba yo pesa ka bato banzembo ebele quand même tangela biso ataba o pesa déjà. Oui lokuta pe yebana. Oui on confirmé que na pesa mais ne pour kotaka koma bato pour ngai vraiment nazali kolinga ngote parce que na ngavuna kota mila musique nazomona ba parolier ebele ba pesa bato ba nzembo mais tellement comment bilobela ebuma bango donc mingi ba sapa bon bango moko pe marchater parce que ba saki ba conflit na ba artiste msusu ba fond artiste wana ba betaki ba saki ba nkopo na album na ye donc esimbati on a préféré que non na pesa bato mais ce qu'on dit na kanga munoko na ngai bato bango sko ba ko découvrir talent na ngai na banzembo na pesa aussi ko tore bandene ou bien olingi ka ko loba bongo poto e bakaka Nduzi Makambo pe alinga sala moi combo et tout ya prendre ngote mende talent na ngai ekomona preuve déjà denzembo eza déjà wana ya banzembo makasi oza parole te ko komanzi mandango na te donc Maman Jani Lango yoki
Donc ntusi makambo ye yo tina ngana lukaye alobi yaza na ye les cadets de la rumba congolaise waneza matumoli ntusi makambo sikoyo ntusi makambo album na yo tous la vraiment nini concrètement D'abord on a boss la ba mélodie qui toque batoli a pété donc bon c'est là au sera maputa au botara mimi na mars wana fête à maman congolaise au bon qui pour botara na makumba odemba na na bino grand prêtre siko ntusi makambo ezaki facile ou difficile difficulté ni nozwaki na ozwaki pour contacter ba musiciens baza na mboka na ba musiciens bazalia c'était plus facile pour toi pour nous collaborer là-bas. Nous avons exemple na difficulté mingité parce que bon ngadi avant d'arrêter à Paris awa ni bi ba na bango bon pas le tumba ni bi depuis Kinshasa depuis un mois donc to ko na été mendé to faire un quartier moko. Donc, il y a bien des bons mois. Donc, comment pas expliquer à bien l'équipe première qui n'a pas sunga. Est-ce que Ndusi Makambo a bala? Oui, na bala. Oui, ok. Dédé Bokure, Nancy Bokure, Ndusi Makambo a bala na yo. Bon, Ndusi Makambo si on dit tout na yo. Risque nini bozwa katango bo préparer l'album et tout, vie phénomène combattant et tout ça. Oui, que ça, l'album est un parcours de combattant parce que la facilité est difficile. Même spirituellement, la facilité. Tu dois combattre. Soit physiquement, la ramine qui te spirituellement. Tu dois combattre. Donc, on a déjà préparé à fond pour que l'attaque soit en mais, que se préparer, c'est un Nzambé, à part Nzambé, je suis Nzambé Zate. Yo simbité. Simbité. Ya solo. Ya solo. Ok, bon. Nadia Airbag, alobi ya simba na été. Yala naraka lo sambo, malembe. Comme tu conseil ni no koropesa na ba jeune o ba lobara, ba vie Joski ba sila ba Luciana de Mingongo ba sila na bango, ba mona na kate wana ezatangu na bango, biso skoto sela batangu na biso eza moma na biso. Nakaba ke na musique artiste asila raté. Artiste a toujours. Mais c'est 10 ans, à un loupé. Mais un jour, c'est dans le bima et ça, moi, le comment boyer, à jour sur la mode, à jour sur la monanani, na top. Donc, c'est la raté. Est-ce que phénomène ou les autres salaki, mutu na mutu phase na chanteuse naï, yo azate. Oboko bimisa yo moko. Tu nga azate. Pour le moment, azate pour le moment. Dans sa musique en solo, pour le moment, azate. Ben Balandi Boyo qui Ndusi Makambo lobi, oh il fallait loba. S'il y a encore d'autres questions, toza na yawa. Prochainement to Rolanda et to yeba. Album na o ya tout type ndato le belé boye. Ceux qui ils ont marché ndenge nini. Alobi ya yembi na bêtise te. Ba tu ya yembi na bango baza ba grand, ba pesi confiance, yé pa pesi bango confiance. Alors Ndusi Makambo pour te conclure émission na biso. Au monde pour la Nasfort TV télévision na biso na fait on retrouve dans les longs makas penza makas mingi. Bon mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là Ndusi Makambo dans ses œuvres. Donc Makambo na Makambo siko po ba contacter yo pour na mabanga si jamais ou ba évolution na yo ba ko lukelo wapi plus facile les ali na www.nduzmakambo.com. Facile. Okay. Donc, Mabanga P, c'est bon? Mabanga P, c'est bon. Hein? Libanga Morombe. Bon, le Banga P, c'est un montant. Selon possibilité, bon, tout ça, la personne. Ok. Alors, merci beaucoup. C'était la Ndusi Makambo. Dans Nasfort TV sur votre émission Nacho. Si vous avez aimé l'émission, on aura dit merci à Kéry Maïzo qui nous a assistés et Narcisse Kalamba et les boss des boss, Babyface. C'était Fleur Délice dans Nacho. Pour toute info, allez sur www.nasforttv.com. À bientôt. Merci.